Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na binonyo stobola na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya ko bakenza maboto kwa Yesu swapi. Merci na bandonyo stoba soutenir biso ba benga biso. En tout cas nzamba lola amona bino bien-aimé. Merci na pasteur Fais amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo muko ya motema bivense domo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Les frères papi nzamba lola amono papi Kongenda, bonzambe na bonzambe. Yesu nde mosuki Silema ne triomphe jamais, toujours na cadre infirmier, binon na émission rien que la vérité, bien aimé dans le Seigneur, ezali na couple, Piero et maman Sassi Kimbangu, na les messagers Piero, ok, ba kendaki ko na Équateur, bakena na Équateur, bilili ezawana bozo ba détail kuna na kati ba out Équateur et maman Sansi prophétesse Sansi Kimbangu de l'église Sycomore de vie na les messagers Piero bien-aimés dans le Seigneur. Oyo bazali couple moko pastoral, couple pastoral bien-aimé bakendaki na Équateur et toujours na cadre ya kosunga bandeko na ofenina moko eza kuna ofenina na bango bien-aimé dans le Seigneur bakena kotala ba mama bana o bazana souffrance. En tout cas ba détail ebele bozongo na vidéo nazo tira bino. En tout cas na minya commenter bien-aimé. Merci na bande union to basepela vraiment na musala oyo ya la voix céleste bien-aimé, tout ça c'est Moussala Nabiso, nazo tikela bino vidéo pour comprendre misala nini bakena ko sala nangambo ya Équateur bien-aimé dans les province ya Équateur bomona misala ya madame basadi kuna. En tout cas minga ko le bezate na tiki bino na maboko ya réalisateur nanga bomona oyo couple Piero bakenaki ko sala na province na Équateur. Merci, bye. Awa tozali na province ya Équateur, plus précisément na ville ya Mbandaka. Botu nangai nini couple Piero wetu bakitaki awa na objectif semoko ya ko implanter ba centre d'hébergement pour na bana bitike bayamba maki kitoko yo wapi. Et pas un ministre provincial, il y a genre famille et enfants. Tika tuebi sabino et sengwezalaki oyo wapi ya komona mama prophétesse Kimbangu Sansi et longo na papa Piero wetu baye kosala misala. C'est leur recommandation ya Nzambe. Yango oyo boza komona eza na capacité ya koyamba plus de 40 enfants s'il vous plaît. Yo mokotala engai kitoko yo wapi. Ruban symbolique et katami et paya ministre provincial ya jeunesse, sport et loisirs, son excellence Bisali Mwandeke Trésor. Population etondisamaki na esengo makasi engaye komona ndenge nini couple oyo baye kosala l'implantation oyo monene nanu esalamate s'il vous plaît. Tika tuebi sabino église Sycomore de vie oyo eza kokambama na mama prophétesse Kimbangu Sansi elongo na papa Piero wetu balobaki bakokite Mbandaka boete batikali bongo kosala groupe d'intercession monene oyo na bitise moko kombo ya Yesu ya Nzambe etombama awa na ville ya Mbandaka na province ya Équateur. Ah, bagso ya boye vraiment population baso continuer kondima. Tala soki oboyi ba action oyo couple Piero wetu elongo na mama prophétesse Kimbangu Sansi baza kosala yebaki oaka mutama be pe
espoir nzambe eza na yo te na yango ngai nayaki mopagano me oyo namoni nakomi na nga chrétien mpo elekeli ngai batiki Kinshasa bakiti Mbandaka mpo na kosala makambo ya boye. Awa tozali na province ya Équateur, plus précisément na ville ya Mbandaka. Botu na ngai nini couple Pierrot wetu bakitaki awa na objectif c'est moko ya ko implanter ba centre d'hébergement pour na bana bitike ba yamba maki kitoko yo wapi et pas ya ministre provincial ya genre famille et enfants tika toyebi sabino esengwezalaki oyo wapi ya komona mama prophétesse Kimbangu Sansi elongo na papa Pierrot wetu baye kosala misala c'est leur recommandation ya Nzambe. Centre yango oyo boza komona eza na capacité ya koyamba plus de 40 enfants s'il vous plaît. Yomokotala engai kitoko yo wapi. Ruban symbolique et katami epaya ministre provincial ya jeunesse, sport et loisirs, son excellence Bisali Mwandeke Trésor. Population etondisamaki na esengo makasi engaye komona ndenge nini couple oyo baye kosala l'implantation oyo monene nanu esalamate s'il vous plaît. Tika toyebi sabino église sycomore de vie oyo eza kokambama na mama prophétesse Kimbangu Sansi elongo na papa Pierrot wetu balobaki bakokite Mbandaka boete batikali bongo kosala groupe d'intercession monene oyo na bitise moko kombo ya Yesu ya Nzambe etombama awa na ville ya Mbandaka na province ya Équateur. Ah, bakso ya boye vraiment population baso continuer kondima. Tala soki oboyi ba action oyo couple Pierrot wetu elongo na mama prophétesse Kimbangu Sansi baza kosala yebaki oaka mutama be pe espoir Nzambe eza na yo te na yango ngai nayaki mopagano me oyo namoni nakomi na nga chrétien mpo elekeli ngai batiki Kinshasa bakiti Mbandaka mpo na kosala makambo ya boye. Awa tozali na province ya Équateur, plus précisément na ville ya Mbandaka. Botu na ngai nini couple Pierrot wetu bakitaki awa na objectif c'est moko ya ko implanter ba centre d'hébergement pour na bana bitike ba yamba maki kitoko yo wapi et pas ya ministre provincial ya genre famille et enfants tika toyebi sabino esengwezalaki oyo wapi ya komona mama prophétesse Kimbangu Sansi elongo na papa Pierrot wetu baye kosala misala c'est leur recommandation ya Nzambe. Centre yango oyo boza komona eza na capacité ya koyamba plus de 40 enfants s'il vous plaît. Yomokotala engai kitoko yo wapi. Ruban symbolique et katami epaya ministre provincial ya jeunesse, sport et loisirs, son excellence Bisali Mwandeke Trésor. Population etondisamaki na esengo makasi engaye komona ndenge nini couple oyo
baye kosala implantation oyo monene nanu esalama te s'il vous plaît tika toyebisa bino église sycomore de vie oyo eza kokambama na mama prophétesse Kimbangu Sansi elongo na papa Piro wetu balobaki bakokite mbandaka boete batikali bongo kosala groupe d'intercession monene oyo na bitise moko kombo ya Yesu ya Nzambe etombama awa na ville ya Mbandaka na province ya Équateur. Ah, bakso ya boye vraiment population baso continuer kondima. Tala soki oboyi ba action oyo couple Piero wetu elongo na mama prophétesse Kimbangu Sansi baza kosala yebaki oaka mutama be pe espoir Nzambe za na yote. Na yango ngai na ki mupaka no me o na moni na komi na nga chrétien po elekeli ngai. Batiki chasa bakiti Mbandaka pona kosala makambo ya boye. Awa tozali na province ya Équateur, plus précisément na ville ya Mbandaka. Botu nangai nini couple Piero wetu bakitaki awa na objectif semoko ya implanter ba centre d'hébergement pour na bana bitike bayamba maki kitoko yo wapi et pas ya ministre provincial ya genre et famille et enfants tika toyebisa bino esengo ezalaki oyo wapi ya komona mama prophétesse Kimbangu Sansi elongo na papa Piro wetu baye kosala misala c'est leur recommandation ya Nzambe. Centre yango oyo boza komona eza na capacité ya koyamba plus de 40 enfants s'il vous plaît Yomokotala engai kitoko yo wapi ruban symbolique ekatami epaya ministre provincial ya jeunesse sport et loisirs son excellence Bisali Mwandeke Trésor population etondisamaki na esengo makasi engaye komona ndenge nini couple oyo baye kosala implantation oyo monene nanu esalama te s'il vous plaît tika toyebisa bino église sycomore de vie oyo eza kokambama na mama prophétesse Kimbangu Sansi elongo na papa Piro wetu balobaki bakokite Mbandaka boete batikali bongo kosala groupe d'intercession monene oyo na bitise moko kombo ya Yesu ya Nzambe etombama awa na ville ya Mbandaka na province ya Équateur. Ah, bakso ya boye vraiment population baso continuer kondima. Tala soki oboyi ba action oyo couple Piero wetu elongo na mama prophétesse Kimbangu Sansi baza kosala yebaki oaka mutama be pe espoir Nzambe za na yote. Na yango ngai na ki mupaka no me o na moni na komi na nga chrétien po elekeli ngai. Batiki chasa bakiti Mbandaka pona kosala makambo ya boye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon.
car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Tala bato bako kende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bako leka tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende moninga. Tala tango ekomema, Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema ya mari si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga.
tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa salama sebushi bakenda kai otanga sakoleka lengwa salama sebushi bakenda kai tala tangwe koleka lengwa salama sebushi kolonyo sobato baboke tangwe sakoleka alela ponani alela ponani tangwe sakoleka ai tangwe sakoleka tangwe sakoleka. Le temps passe, oh Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka. Le temps passe.